Ah, kozana ba invité à boy soko zali ko organiser fête. Bienvenue sur Bisona Diaspora. Bisona diaspora tosolola bosolo lelo lobi soki tobongoni kongo na biseko bongao kongo na biseko bongao kongo na biseko bongao. Bienvenue na Bisona Diaspora. Bisona Diaspora ezali bongo podcast salami ndeko na bino dijandi nsirko wuta Canada. Ah, soki okoki kozana ba invité à boy na fête na oze ko organiser. To koti saison ya ba fête pona biso ba yeto vandi na mikili ya 4 saisons. Toza déjà en plein été. Ba mariage ezo sopana, ba anniversaire, ba célébration ya ba diplôme, ba fête ya ndenge na ndenge. Et lelo émission lelo ozo sala sous lien na émission topé série na salaki sur ba fête tant vous allez organiser fête. Lelo na kopesa illustration ya moko ya ba condition na pesaka to ba conseil na pesaka tant vous allez ko sélectionner ba invité na yo. Na outi fête moko lobby et naza tellement fatigué mais esengo ona vivaki et motiver ngai na ko partager na émission oyo so ekoko sunga mutu oyo azali en pleine préparation ya fête topé ozali moko ya ba invité na fête na mikolo ba poste topé sande azali ko ya liboso na série na sala ki soki na Holanda ngote na kosenga no otala na série sur ba fête organisation ba fête et ko pesa yo idée o comprendre ndamo na okabola lelo na kolobela o etali sélection ya ba invité na série on a baki sélection ba invité zali très important aussi ko tenir compte nango parce que na remarqué après ba expérience na moi mikolo to na mukili et zana batum susu malamu aya ko talo na tango matanga akozala une bénédiction pour na yo mais ceux qui aye na tango ya ko sepela et sengono ko bongo na mawa simplement parce que aza mutu penda ya luyenge te aza mutu ya ko exprimer joie te aza mutu moko alingane vraiment azala effacer eza nango lisumu te mais na cadre la fête ndeko tant oza ko organiser fête soki fête na yo etondisami na 90% ya catégorie ya bato wana oyo ba préférer ba s'effacer fête e risquer za mawa mais oyo fête nazalaki lobby wow beleba négatif mususu na kolobela ngote wana eza série mususu mais na loba élément positif na tina inspiré yo bazalaki bato ba yaki penza kopesa valeur na fête yo na bayebaki l'objet ya fête yo na ezalaki fête ya mariage bandeko à peu près 400 personnes azali na kata salona inga nazalaki DJ. Ce soir, au moins 400 personnes sont ici. Oh Jésus. Les héroïnes là, Nicolas Max et les Rosa là-bas. On les a public comme ça ba DJ to se nango vraiment lobby ezaki ambiance kitoko batu babiniti ngai DJ na kati musique na bibo to suki awa na inedi matin vraiment ezalaki les gens ont participé et je pense que ceux qui MC maître de cérémonie ezalaki permet na to sala moi entrevue j'allais lui demander bon mona vraiment que même yé moko asepelaki na public parce que ezalaki public moko participatif batu oyo oza kuna besoin te ya ko répéter ke ba beta maboko ya ko répéter ke ba ganga c'était spontané ozoyo cap makelele ambiance maboko malgré ba cellulaire milolo. Je pense que les mariés doivent être contents na public ko bazaki na ngolobi c'est ça de konangai na ningi d'abord na m'adresser na yo organisateur tala batu obengisi na fête na yo so que ça profile bato balingaka na bango vraiment luyenge te ozo risque comme ça fête malili na kolobela pe na invité tango ba invité yo soki ozo tenir compte te ya valeur événement wana ozo risque pe o comme ça fête anga na le roi
matanga yeba ke tango so ke situ loko libala na eze sengo kende na esengo ndeko na ngai kocha mwa mulolo wana ne change pas ta nature kobeta maboko. Moi, j'ai vu des gens sauter, j'ai entendu des cris de sifflets, j'ai vu des mamas danser. Ozo monake, vraiment, ça valait la peine d'être là. Vraiment, participation mo ya kitoko. Ndeko, tant ba invité na fête, mitia déjà na mutu na yo, na keina memela bango esengo. Kolobate na sina memi cadeau. Obi ke vaut mieux kutu oya no na cadeau te, o mema esengo. Que oya na cadeau, mais on me mawa parce que des fois on se demande au sepeli koya, au sepeli koya te, au sepeli libana ngobe, au sepeli libana ngote. D'ailleurs là j'avais vécu situation na culte na mariage mon akendaka. Le marié va me partager ba semaine après. Abi eza na couple moko za na salle. Couple là c'est meilleur ami na ngai. Mais j'avais constaté que tout au long de la soirée, bazala qui en recul. Bango ba tu esengi bazala pene na ngai ba sepe na ngai, mais je n'ai pas senti esengo na bango. Et je me suis demandé ba sepelite ndenge na bali to ndenge ni. Yango monti ba yembela biso moninga bali sepela, moninga bali sepela. Kolinga te ba ti ba ya kotindika yo ke moninga bali sepela. Kolongwa kaka na ndaku ndeko. Yaka déjà ne sengwana. Moi sirage otie na sapato wana. Kocha sirage te ke po ba lula sapato na yo. Cha sirage ke bozomna bilili yo ona zo lexa siko. Peut-être bilili pona batazo bazota na vidéo. Bilili zo lexa esengo. Yango nde ekotikalaka. Ndeko na ngai sala effort na ba fete ba ko benga yo o to ba siba bengi yo changer zala na mentalité na ke na kepena memela bandeko na nga esengo afin que na suka après 2 ou 3 ans c'est fini sinon et sinon ozongi no ndako mais eloko yo sali etika libela esengo nga na memela ki batolobi na fete na bilili etika li libela sala mo eloko ndengwana organisateur na zongeli yo lisusu pona ko silisa. C'est très important batu o invité soki baza batu ba sepelaka te ozala na batu esengo koma na ngoma wao. Voilà, en tout cas pona yo organisateur na souhaité yo ozana public lokola oyo, un public en feu banda to banda ki ti biso to kati bango ki sili to bima. Sinon la suite ya ba conseil on a pesaki en tout cas landa série on a salaki sur ba feti pe ozo okokozwa. Ndambo ngana kabola na sengo na zaki nango suite ya fete na wuti yango wana. C'était ndeko na bino Jean Dinsi ko wuta Canada. Ndeto monani mbala ya sima. Commentez et partagez.